na nene Saramno TV za radio te loba Chabert Congo Nangola et loba JC Boya Pharaon Chitwa Moussampa invité la ngayo na zana e Jolo Kiss ya zagara moko te aega na moto ya papa chéri Jolo Kiss ami da fans soda Naleli mwana mwenga zaka fan na yo okay Jolo Kiss bena wa beta Bercy KO oya beta le marquis KO a beta mangamutu KO ye uzana e Bega na makasa recherche pour la papa chéri pour bientôt Maribel. Parce que Jolo Kiss c'est un généreux, c'est la nouvelle fonction tonini. Au Jibazo ya malgré ba perdement mais le 12 à toi na papa chéri. Parce que tu as un soda na bino Jolo Kiss. Jolo Kiss ozo biso secret à BCBG. Est-ce que papa chéri a sacrifié bino après bino boratango siko ezongeli bazule ma baseke tonene po salara wana. Ouais ba mbote ya trop na kin bino tout bolanda na bilili donc c'est bien Jolo Kiss soldat wa wenge BCBG ou ba beta ba Bercy biso yo en tout cas wenge BCBG secret à la ka boulot papa chéri ala tsara biso kaka yemba sala musala na o bien zala ponctuel donc sérieux na musala sérieux yango ti lelo toujours garder ba talent marambe belé ya au moins lelo te se retrouver sur la gare du Nord pour Nzamba lingi to kutana po to lobela marambo ezoya quoi l'événement ezoya Jolo Kiss pardon s'il te plaît na ebite yo comment ya na Rotterdam yo maja mwana ya aéroport na port Elisadine Schiphol parce que obimel biso na Paris pona Marie pona concert à Mukuluto obimel biso na Paris pona actualité ya Océane mwana jibeto biso pona de azul le matin ya Sege yo za CBCBG malko bomela baninga cop après voyage dans l'opération Dragon Bayate. Nous avons yeba. Ce qu'on a monné à Paris, au monde pour événement ni pour battre Lukagayo, à Jolo Kiss. Bon, comme on a à Paris, ça na moi makabele. Nous avons un programme ya studio. Na mamorosala et coïncider na matanga. Moi na président na biso abimisa biso akufi Océane. Et c'est vraiment tout le monde a tout compatir pour kabola pas wana na famille ya Océane pour représenter le président na biso JB Mpiana biso ba soldat na ye ozali Jolo Kiss ya équipe pona makamu suso ezali ya la team Jolo Kiss makambo ezo se préparer na Kinshasa bientôt et puis kokutana na ba o ya ngai to monana do penza o moni Jolo Kiss Ali Jabiri Simon de Bof en Afrique d'ici bo moni Jolo Kiss ye boyeba siri wana to ke barep le bas d'Adi Choko na Tanzanie charge à défaut. La Jolo Kiss, net au monde de formation pour les catés. Pour te bisayo, maramboye les kana mouvement la bino. Pour bino, na nenge ya ba PPU. Bino ozago nene deuxième équipe. Mais la deuxième équipe on dirait c'est gars malgré aller titulaire ancien, mais titulaire aller titulaire na. C'est gars zago ne présent na bino ya ba PPU chef ouais chef na binoko parce que Titineska Titina za numéro 1 c'est quel numéro 2 c'est quel spécial mingi bino malgré ça qui na wenge parce que liwa ya sege attaque mutofana na bolia na e attaque suka moda ronsar kanza e pesio nengeni Jolo Kiss ko ya grand chanteur liwa ya sege et ça là qui biso tout pasi ngai et puis ba massa parce que sege za mutoyo so bo vandi na ya banda ko sekisa à ça la comédie pour ça toujours une ambiance alinga musala mingi et puis à tala kaya moko na moko donc ça un problème moko boya ko sola na yo a peut ça ba idée oyo amoni ke za bien pour na yo pour ça la bien na mouvement alinga mouvement trop alinga biso tout trop donc et ça là il m'a pas si bon nzamba zora molimo na ya pe mana kimia voilà Jolo Kiss to bi ke to zo trop kalaté ozo zo soki TG fait na bino zo kende mboka na po bi missionaki na papa ki matanga wa ki studio za déjà ba 5 minutes studio jezo kende bien mais biso to ngito baksaka ka boye to longo na sekeka ya pamba te to kweli su ya zuli Chaka Zulu vena wa mombele Zulema yo attaque collègue ma chanteur presque ba deuxième fois nde bokendaka egolo belonde ni bon ça là pas si Zulema c'est l'un des soldats les Susu ya makasi Ndeo lobika parmi ba yembi o a marqué biloko belé na album wa suka oyo akei lisusu l'homme de choisi matata ouais ça passe azwaka azui voilà mais moi pour partir avocat Nzambe da mutapesa
naza mpuma na bavocal na ye te mais nazoconfirme bato baolanda biso c'est parmi na album ya suka oyo asali bavocal ya kitoko parmi bamisien ya papa chéri oyo bavocal na ye ekangi mokili ndimi akende kaka boye nzambe moto apesaka nzambe moto azwaka donc eloko aloba ya merci Jolo Kiska ndenge nalobaka ser nanga Vero Kapaka Olga Cornel Viris Juju la Batante Olga Baby petit sanga Irsil petit sanga Dina na Hello Fraise na bibe Jolo Kiska s'il te plaît bon il faut sabiso pour ba biba projet il faut que tu ba projet ngo eli na Paris za projet pour ba na projet mo qui chasse à Paris projet ngo za nini bon attaque les doyens projet nangez na ki osolola na ki na réunion awa ya Team Jolo Kiss c'est ça Team Jolo Kiss. Ouais, Team Jolo Kiss. La team Watate, Team Jolo Kiss. Ouais, Team Jolo Kiss. Ezo banana Kinshasa. Kala mingi te ba recrutement mambebele na yaki réunion awa. Okutana ba deso la London na ba oyangai tozo planifier programme ya Kinshasa tango album ebima. Ngamo na oyana rejoindre Team Jolo Kiss na Kinshasa. To banda mo marambo sika marambo bien quoi. To se pesa bokil. Yeah. Baya kini kopa ngoyo chantier miziki eleki ma mebele na Congo pour soutenir ba wera ba fali ba ferre baleki ba compagnie belé na Congo wana baya ba otamula ba jeep boleki ba vena so ba pena so ba onatra Jolo Kiss ali bino compagnie ko sala ba GT o Jolo Kiss grand chanteur petit sanga GD on a matete na kitsaku ba petit sanga mise na makala ba petit sanga ba kenzo ba masana ngai ko payer Jolo Kiss azo recruter na Kasavubu oya yebi ayembaka tropenza moya administrateur ezate pe oza pa igebi na filet oya yebi ayembaka Jolo Kiss yo azo recruter ya musique na compagnie otkala na Congo musique yango Jolo Kiss apesi bino cop Jolo Kiss faut pesa adresse faut pesa siège faut pesa muto ko encadrer ba ndeko na kini ouais ben pour la team secrétaire na biso kombo na ye de la princesse ba coordonner na ye kala mingi te bo mona na ba mission na kini to afficher ngo na émission ouais donc siège na biso et vous allez na popo baka na Kasavubu pour baka sur Éthiopie ouais chez Mazozo et Tchétchéri voilà ah na raisonner voilà yo ebi ah Jolo Kiss na raisonner masala cha franco donc kala mingi te marambo banda wana donc to bozora ba coordonner tout bon mona ba mission kala mingi te na kin et puis voilà ya bana kini kope musala eye bona namno ba député ta assemblée te po na ba politique bana Congo bana mtaleki lwambo na tabula na kombo azate politique ya kopa ba mafioso musique ndeza kopa tile oto chaka mémoire ya tabula mémoire ya madilu pona nini musique on ban dans mémoire ya député à la raté lutumba to méritaka apazala donc nango ba to raisonner kaka ba madilu balwambo bato bapesa makambo ya Jolo Kiss yango bapesa ba jeune na kini à part Lumumba na papa Tshisekedi politicien makasi atikala na sommet koleka tabula elwambo azate koleka kopa ngoyo musique eleki politique po ba politicien ba mafioso na ngongo na Congo à part Lumumba na Tshisekedi mutaleki lwambo na tabula na kester na sommet azate donc hommage à ba politicien à la raté na to raison na kester to raison na papa Wemba yango Jolo Kiss eli no cop bana kave bana ezaya de musique à kave te poya za international en recruter na Paris en recruter na Belgique en recruter bana kini pe soki papa Chéri ndimi a zappé invité surprise po Jolo Kiss tika so na défaut na Bercy to lingi to yo que papa Chéri ba soda no bango yeyo malgré na ngongo Jolo Kiss ça fonctionne mais soko kave et Marboke c'est tout hein? Oui. De Kave Gramon, Kave Sala la Samba, Kave Salé Tchétchéri, félicité, donc Kave international. Ponga na mwana Inza, Papa Lixon Kang, A21 à Simani, na Popo Kabara na Kouana, Papa Merli, Papa Tonton, Petit Sanga Mwasi, Nasha, Abala Tangale. Ok. Donc, Kave Pena, donc Kave, donc Koko Waya. Donc, il y a Mika Nengolo, Jolo Kiss. Tolito za moi deux dernières mois na yo pona kosuki satake soda bonga na benga ko généraux za pena général taka Bercy 2001 2002 dans l'époque aujourd'hui 24 après le ba monio lisusu tant que soldat na osenga kaka ba obalinga pe papa Chéri biso pe ba soldat na ye
Donc tant que ça la makamnanga to nazo défendre toujours côté à Wenge BCBG bocha biso maboko bo soutenir papa chéri na ba makambo ezo ya oyo yaza leader na biso to lingara yemta sali biso to zala donc Dieu qui s'appelle Simino Tumbote na lingino bino mingi kala mingi te album eya jour de bonheur to resepela merci Dieu qui se malgré ton monio mais tu as vu qu'on a identité na yo pour l'autre moyo ka oh boye bana makangu yosko il faut que ça soit identité na yo pour le comment ah yaza mwana maison mère yaza mwana BCBG yaza mwana latino net beri 4 simba zali oh yaza po yo to rocha mwana JDT to to rocha mwana nani yo monde to ça biso polo ça soit vérité et mwana azala rappel na parane batu na batu pe bazala na bana nga naza mwana ya Wenge BCBG ya papa chéri naza pona batu nyonso mais naza nanu identité ya Dieu qui sezali mwana na bino batu ya Wenge donc naza nanu ya Wenge naza besoin soutien ya Wenge na ya batu tout o balinga la musique vous comprenez voilà naza pona bino tout quoi ya merci Dieu kisi na sisi na ningina tongo sisi la biso mbe na délégation boyaka na ba PPU délégation ana tout malgré bomela baninga copa opération dragon ba yate ba gesa ba 5 ans de film ba pire ba yate zakoko na nani mama selanga ba chafako chafako nanga tuna boy ba pire binope pour ni ata soirée BCBG à la raté na Paris tout na Belgique nenge bopo boyaka ba soda 91 on 2001 2002 bon à l'époque liboso quand on tire là to beta bandu le belé ba province entre biso mais bon nga diana bimaki les marquis après obinde zala mutu na mutu azoki makoe na ye lelo mona mutu mtakoma robeta na bakoe na ye masto azana ville boye o azana province boye bon mais ce que sengi que to kutana pour défendre le PPU Wenge ils ont problème qui tout ça là na jolo qui cite pour un grand chanteur pour la reconnaissance à les marquis le lo faire to ji de tabengi jolo qui tabengi c'est les ino Serge tu bika karate to za no yo bika oh seria ya nani naki ouais to nto tuna siko le lo faire to ji de te balobi net ke mo lo mo les marquis to boza te invité spécialement atana ING Arena bobe tata débord les deux morceaux les marquis yo koto nani c'est les ino koto ya Jackie et Rosala ndeni pona idée na yo pour bino bozala na générose l'occasion ndenge on a se permettre tant que artiste babo ya ngote netinga oui il faut se présenter parce que ça ba rencontre ndenge on est ça sous beaucoup tani susu ça la réalité ça sous talent ba boulot to un jour et oui na Rosala ok papa Hervé ka net lo ba TV za radio te ba golwa message comme Dieu le kisi yo ya Jackie chana se Hervé wana je sais les ino tikano makambo wana yo zali musique yango fe robeta ING Arena Dieu le kisi telemiana Générose yo bobeta ta Miami bobeta ta déjà les marquis pe na ING Arena ça la biso bien on prend Dieu le kisi yo aza prêt c'est les ino kalate to za na yo to e bandenge ko zala ya Jackie kutu donc ya malamu papa malamu donc Générose qui t'a déjà prêt. Ah bana kini donc quand on est ensemble plus Thomas voilà ta la maman mais va mettre équipe moroté et le bas des moments ça m'a fait Barça na tondolo. Donc je le dis stopper ça la dernière quoi moi dédicace na ba yo pe bazati. Ouais Diesel à London en direct Orly Malonga JP Fumu si aventure Imonvier Tati Bush, Nega Bronze, Clarisse Panzou, Maman la Merveille, Bambo Tebele, oh tout bazo soutenir ngai na kin na musika de la princesse, DJ La Rage, Micho Mangai, VV Kiamonga na Jean-Yves, na salué Guilhem Ake, Salom du couloir, Maman Statou, tous ensemble quoi, merci. Ok, boyoki ka nenge grand chanteur a emi jolo ba ba ebi ete boyo ka esi koko kala tete ok live ka nene sarabino mo lobele no yo président que sénateur a bijoutier bana kini bana monde na tena oluka sponsor
naoluka sponsor Chabert Congo Jiseboya Pharaon mbwa kutaliaka soso paliaka pourquoi pas beke bola mole kamera oyo komisiko mission le bas de moment c'est mandefu nazo liate honorable Diabanza Marceline Mambu président Belge Kisoka maître Feli maître Feli na amien venanga Yuna eka le bazo liate venanga Junior Kibal Eric Fuku Loketo show na romole la paix sponsor na ngo pe na tchana sima na mutu te na changer cop bo pesanga makambu na pe na pesa bino makambu nazo luka sponsor oya yebinga na luka sponsor na tchake pe na sima l'essentiel sunga taka na ngo na kati kayu fena saba RCP me na yesu miso pona kuba est-ce que ba moni jolo kisa zo ne TGV que ne Pays-Bas jamais na rotika le kapo kalate toi na papa chéri Masanga Chuda na ozela yo na Paris non déjà l'aise Masanga Gladys les grands danseurs na ozela bino na Paris. Thank you very much. Donc after tomorrow, yes, moi oui, yeah. C'est bien ensemble, famille. Merci. Oui, au revoir. Thank you.
Kumbela, cheke kumbela, mokilie, kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokilie, trésor de la presse, trésor ma cour, kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokilie, kumbela. Trésor ma cour.